veux la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, on veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso emiso bokoka bayindu nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu. Kimia nzambe ezala kati na mabota na bino ya solo lelo ezali mokolo ya yenga ndenge tomesana kosola masolo na biso. Masolo na biso tokosolola lelo oyo etali bongo makambo etali mboka. Boyebeki ya solo bandeko banomination oyo eutaki kosalama président de la République pena premier ministre tozwaki bongo ministre ya défense na kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo ye azwi masolo ya mboka na makambo etali mpo aya kotya mpe oyo aye mayele mpe makanisi na ndenge mboka ezali kotambola na ndenge ya mabe. Boyebeke banguna barwandais batuti oyo tobengi Tutiland oyo bazomi bongo na Burundi, Uganda pe na Rwanda. Bango batu bazali konza penza mboka na biso to mokolo ya lelo. Yango bandeko Jean-Pierre Bemba Gombo en tant que ministre de la Défense ya solo bandeko tokosola makambo yango mokolo ya lelo ndenge auti koyamba bongo ambassadeur ya Russie mpona kosolola na makambo etali bongo mapinga. Boyebeki ya solo biso bakongole toza na posa ya minduki, alors bato bakoki kotekela biso minduki bazali bongo mieux placé baambassadeur oyo bazali bongo na kati ya République démocratique du Congo lokola ya Amérique, ya France, ya bapays nyonso, ya Russie pe azali. Yango Jean-Pierre Bemba kutani na ministre te pardon, ambassadeur ya Russie ayambamaki lelo na cabinet ya ministre de défense. Tokosokola pe lisusu likambo etali bongo loi ya Noël Tchani oyo Chingi Pululu en tant que député national ya yaki kokotisa yango na parlement po ba collègue na ye baleka na kosigner to président ya assemblée nationale Mboso a signé yango bakotisa loi wana na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Bayeba na kopona ke ya solo mapona minyo surtout etali likambo etali président de la République, il faut azala de père et de mère congolais. Yango loi wana pe tokosolola yango mokolo ya lelo. Yambo te ya solo bandeko ya liboso tokobanda koloba masolo oyo toyebisi bino kasi tokolobela na likambo etali likambo ya bangombe. Bandeko langa na miniti oyo tozali koloba na bino na Congo central na ba Congo na madimba bangombe oyo tobeta sete oyo bakota na bandundu ti lelo bandeko toyebaka te bangombe bato bakota na bangombe wana suite na bango eyebanaka te bainfiltre toza koluka bainfiltre nzoka nde bainfiltre ya minene bato oyo tobetaka sete oyo bayaka na bangombe. Bandeko na ngai bango wana lelo bazali kokota sikoyo na Congo central. Na mbujima ekananga basi bakota, na bandundu basi bakota, kote ya Kivu kuna koloba kutu te bakota kota partout na bangombe na bango batuti wana. Bandeko tolandaki ba témoignage ya bato ebele batuti bakoti na mboka Congo partout bazali kokota bazali kobota bana.
lokola bazali kobota bana bandeko botala bino moko deja kaka siko bango moko batata na bango bazali koya na minduki kokata bato makolo maboko mitu kopasula mabumu ya bamama mobimba oyo basi baboti kutu te baza na bazemi batuti bazali sans pitié bazali koboma bato bongo sikoyo bana na bango oyo bango bazali kobota na bakongolais eske bandeko milimo wana ya batata oyo ya batuti bandeko kotela bana wana te un jour na Congo yango bandeko bana Congo toye kobeta mbela na Jean-Claude Vwemba yazali bongo président assemblée na Congo central Jean-Claude Vwemba tobeti sete pa na yo pamba te toyebi ke shiti ya zongo esi ebeba batuti ba étranger basi bakota kuna na kati ya zongo bandeko tozali koyeba te biso pena bapoliticien na biso bakongolais baza bapere to ndenge nini poti sikoyo toza kokomprendre bapoliticien congolais te Jean-Claude Vwemba na madimba bapeuple ya Congo central bazali kolela bamoni batuti baye na bangombe kasi ya solo bandeko toyebi te suite ya bato baye na bangombe kuna na madimba ekosuka boni pamba te batuti bazali kokota partout na République démocratique du Congo bazali kobima te complicité ya bapoliticien congolais yango bapoliticien congolais pena toyebi te boza bapere koma penza un peuple moko bazali kowuta pa mosusu baza kutu minorité muke batuti wana bazoya na mabele lokola Congo eza na 100 millions d'habitants bino bapoliticien congolais likolo ya mbongo so bapesi mwa 1 million to 500 000 yo ozomona yango ebele me bango baza kobénéficie na mabele oyo eza na barecherche na makambo ebele donc président ya assemblée ya Congo central Jean-Claude Vwemba ozali visé parce que yo mutu ozali kocontrôler ensemble na Congo central il faut yeba ndenge batuti bazali kokota na bangombe na kati ya mabele na biso ya Congo central na République démocratique du Congo afwala yaya hayu mama ama mambo montela mazusi anki mambo daka mawu mambo mekutela mazusi mama mungu wako mwana mfula nkenda mambo baye samu kinsulu konje madimba beta uza kansi ngana ke staba mutavo mambo musamba bena mukunga mpye bufutuwa mawu kansi ya malungo mare manganga ye tajufula batusile de kinkinga wawu bambuta bangwa bitori tusenga bya betu mama betu ni kabise ko mambo betu sendo tusenga betu tusenga ane mfoko hatu senda betu bu imalungo mba imanganga matu yufula betu amalungo manganga lo setu na nkunga kinkinga bambuta ba bitori alors ça Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma muketwe kidutela mo. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma munde yituka tu yutukidie. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma mukungamba sitwende. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma munengo ngutukwele. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma munesamba tukwende. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma mukano yangu na kubabade. Beno bakanga sika, moma munesi batumanisine. Beno bakanga
simama moma mokano yango na kubabale beno bakongo simama moma mokano yango na kubabale beno bakongo sika moma mokukamba sitwende beno bakongo simama moma mokano yango na kubabale beno bakongo sika moma mokano yango na kubabale beno bakongo sika moma modesa batukwende beno bakongo simama moma mokano yango na kubabale beno bakongo sika moma mokano yango na kubabale beno bakongo sika moma modesi batumbanisine beno bakongo sika moma mokano yango na kubabale beno bakongo sika moma mokano yango na kubabale yango bandeko ya bakongo bandeko ya bakongo botelema 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 bakongole tozala distrait te tomoni distraction ekoti mingi na makambo ya liwaya mwana bato leki afere akufi kongole nyonso tu na bachroniqueur mosusu bazosala bachronique yango toza koyeba te bandeko ekomi ka dossier mosusu te likambo ya leki afere me liwa eza ya mutu nyonso tala biso bakongole nde baza koboma biso baza kobotola mabele yango bandeko tobetise te na Jean-Claude Vwemba président assemblée ya Congo central tobetise te pamba te likambo oyo ya bangombe ya batuti bazali kokota na bangombe babimaka te bango wana kaka bato bazali koboma biso kotia bapoison complicité ya bakongolais congolais zoba congolais toya mayele te toza peuple ya ndenge nini mayele mpenza eza te biso bakongolais baza komanipule biso kowuta na bapoliticien na biso tina biso moko bandeko tozali koyeba te mboka ya Congo toza koyeba te biso peuple congolais basala biso ndenge nini ti tokokola okoli mpe okufi osali te eloko te kaka koloba kofingaka bato politicien mpe ndenge moko okoli oyibi mbongo yango mpe ti okokufa okei nango te otiki yango bana na bino mpe basakane nango basala nango mpe eloko te tomoni yango baexemple ezali bapapa nyonso to basalaka na mobutu batika mbongo banani baprofite nango donc bandeko na nga biso bana ya Congo tofongola miso Jean-Pierre Bemba ministre de défense ayambaki bongo ambassadeur ya Russie na cabinet na ye babeti masolo akati mpona likambo etali minduki fe sombama ndenge tolobaki ke Jean-Pierre Bemba ayoka solo ya minduki ayebi ba modele nyonso tu ya minduki pamba te azalaki chef ya rébellion pe ayoka solo pe ya présidence donc Jean-Pierre Bemba ayebi masolo etali minduki yango en tant que ministre de défense alobi ke solo likambo etali Congo tokotika Congo te il faut tobundela yango pamba te nga atake congolais na kobunda tolanda na bilili po bomona bino moko kimola meso ndenge Jean-Pierre Bemba ministre de défense akutani na ambassadeur ya Russie bandeko boyoka ye moko ambassadeur masolo abeti aza koloba yango na likambo tali Poutine azali ko livre minduki epai ya Fachi Beton coopération sikoyo ezali kobanda entre la Russie et la République démocratique du Congo ba char de combat ezali koya ba minduki ba hélicoptère de guerre Apache ya ndenge na ndenge Fachi Beton atie pena mokoloto mbongo ya leta ebimi pote ya solo minduki
et Sombama, en tant que président de la République, beti pe na match à kitoko, bango mibale na ministre défense comme ça, baye bandenge nini bako sauver mboka na biso mboka ya Congo, bandeko na ngai masolo oyo esi e bandi. Donc Jean-P Bemba a bandi pena siko masolo bandeko deux fois te oyo ka pena 6 mai baluka 9 mambu mabalukidi. Donc bandeko eloko biso zali koluka na Congo yango Faci Beton alobi likambo oyo tozali bana ya Congo tokotika Congo te, un petit pays Rwanda eya ko dominer biso ti na bango bana donc tolo bana ya batata oyo basalaka na deuxième république bamona peke ya solo Paul Kagame aya ko réussir bango soka leki ka bango besili te bandeko tokosuka wapi pona mboka na biso mboka Congo. Donc Faci alobi Congo oyo tant que ye moko aza président akotika yango te ekoma na maboko banguna. Jean-P Bemba alobi biso tu tokotia maboko. Donc bandeko na ngai likambo ya Congo congolais bandeko tomi pesa tolinga mboka na biso tolongwa na babiloko kidiba bafitirité ya pamba oyo eza nango na ntina te. Bandeko tolongwa tobima na makambo feregola bandeko wana ezali leki na ye akufi na ye. Bandeko bakongolais to se concentre na makambo ya mboka na biso tomipesa na mboka na biso mboka bakoko na biso toyebaka ya solo makambo nini eza koleka na Congo totelemaka oleki na bareseau sociaux totalaka makambo moko boye ezanga ntina. Bandeko toza na posa na yango te yango bandeko tozali komonisa bino ndenge nini. Donc ambassadeur a reçu ye wana boza komona ye wana akutalaki na Jean-P Bemba tolanda ye tomona biso moko na bilili ndenge asololi pe abeti masolo pena ya kati vraiment mpona kolakisaka ya solo ayambamaki bongo na ye moko ministre ya défense. Donc bandeko Poutine ye na Faci Beton bomoko ya kosakana te masolo me baluka. Donc ba français ba américain biso na bino en tout cas toyebi te biso ba congolais tokufi trop. Donc c'est le temps to changer pe aller na biso. Alors tolanda maloba oyo ambassadeur a reçu alobi na bokutani na ye na ministre de défense Jean-P Bemba Gombo matondo mingi. Je viens d'être reçu par son Excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ce parti du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est
et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise de la promotion de notre coopération militaire. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi ministre ya défense pardon ndenge ayambaki ambassadeur ya Russie boyoki ye moko ambassadeur ya Russie alobi misu na bango ezalaki toujours kuna na Kivu po o eza koleka kuna ezali normalité ba congolais bakufi mingi yango biso ba Russie pardon to monike en tant que membre des Nations Unies, il faut tout sauver Congo pour Congo pe ezali membre na kati ya Nations Unies. Local azali attaqué, yé pas ko senga aide ndenge pe to mona ki Ukraine asengi aide na ba pays ya OTAN. Yango Congo pe asengi aide na ba pays ya Nations Unies. Donc Russie azali ko livrer minduki pour défendre les soldats na biso à FARDC na combat au pambate Paul Kagame yepe ba lien na ye o bazali ko sunga ye na minduki ezali bongo ba français na ba américain na ba anglais ezali normal Paul Kagame nde bazo pesa ye minduki abetaka biso abomaka biso to ba cochon na bango te yango bandeko merci mingi na Fachi Beton. Merci na Jean-Pierre Bemba Gombo, na kozwa minduki, na ko signer Poutine yemoko aya penza atinda minduki lobi to komona pe Poutine akokita pe na Congo. Pona ko laksa kia solo mambo me baluka. Donc ba ministre ya ba pere o bozali ko banga facha za ko laksa bino kia solo, c'est le temps maintenant ya kolongola père. Toko ko banga te toko leka toko loba ndenga sinaki ke le 6 avril et comme date ya fumuki mbangu o ba président so ba ko ko sala ngote ya sali yango ndenga signé ke nzela no so ki chasse fait comme vanzela ba prince fait tongama ba ko fone Mobutu sala ngote Mobutu loba yango ba occidentaux mitema mabe mutema lukundu ba Babylone miyibi mutema lukundu tout to comprendre ba réalité na bango Poutine na poiti nyoso tout uta na spiritualité makambo na bango nyoso yango biso ba congolais to longola ki bolole o totali nango ya kolanda kaka makambo oyo ya ba occidentaux o ba kosi mokili ti mokola leo bazo koka sute lukuta na bango bimi na mpoasa pe ko bima susu ti bango mo ba ko dévoiler ba secret. Donc merci na Fachi Beton, merci na ministre de la Défense, vraiment en tout cas na kozwa nzela ya Russie poti ya soto zo ba minduki toye ba pe ko beta ba M23 oyo ba nyokoli biso pe toye ba ndenge nini to ko chamboka na biso na mibeko oyo pona ba tuti na kati ya mboka na biso. Il faut ko telemela bango bana o bazali kotika toza na bango mayele po ba congolais bipanza panza congolais bipanza panza bo comprendre ka bande congolais bipanza panza yango pe toza kozwa bana ya ba couleur nyonso na ba pakistanais tala ndenge ba boti kuna na Kivu ba indien koloba kutu te ba libanais ba nigérien ba malien bandeko congolais bipanza panza tolembi biso ba congolais mboka kitoko nzambe apesa biso olieke tozala makasi na mabondeli mapamboli oyo nzambe apesi biso basi na biso bipanza panza yango batu bana bazali ko se multiplier ba couleur nyonso tu na kati ya Congo matondo mingi ya solo bandeko poto sukisa loi ya Noël Tchani bandeko na ngai loi oyo ya Noël Tchani bandeko eza kaka kopesa pito pale na ndenge ya kosakana te bato bazali koboya yango
na banganga ya nzambe oya basango Église catholique bango pe batelemeli likambo etali loi oyo ya Noël Tchani. Loi ya Noël Tchani bandeko boyebi ke pona kokoma président de la République balobi papa na yo na mama na yo po bazala ba Congolais ya solo bandeko baboya batelemeli honorable Pululu Tsingi Pululu batelemeli balobi ke solo loi wana koleka te soki loi wana eleki biso bakatange tokosala sécession bandeko na nga bana Congo sécession pour la loi président de la République face à la Congolais de père et de mère yango bino bakatange bozali vidéo qui a solo bokosala sécession na katanga. Est-ce que Congo mobimbe de na katanga bakatange tango so ba mikosa maka bakansaka ki a solo lokola uranium eza kuna na ba cobalt donc bango bato basimbi Congo mobimba bandeko na ngai bakatange bomikosama te loi oya Noël Tchani ezali bien pona biso ba Congolais nyonso tout to protéger mboka na biso to protéger ba territoire na biso tala lelo ndenge Congo ekomi passoire kende kuna na katanga ngokutu na katanga est-ce que bango mo pena bakatange bayebaka ke ya solo baza infiltré na kati ya katanga kala na kati ya katanga baza na bazambien baza na bekolo ebele bato bazozwa mbongo na kati ya katanga mingi mpe soko tele bango baza baétranger mais bino moko bakatange totalaka mpe tomonaka mpe eloko moko mpe te ya spécial eza na katanga wana katanga soko tala yango zwa pa baimage na yango tomonaka ta eloko moko spécial te banzela malamu eza te baconstruction banzela bandako ya malungu eza te donc vie mpe ezali pasi bozali kovivre kaka na vie ya pasi balakisaka kutu bareportage ntina awa na baeurope awa bakatange boza kosouffrir uranium nyonso tu Moïse Katumbi mpe na bato ebele oyo bazalaka kuna bato bazozwa bambongo wana bato baza kosenrichir ezali bango mais bino moko peuple katange oyo bozolinga bokende kobunda bino moko bato bomarchaka bino moko bobundaka bandeko na nga bakatange bofongola miso loi ya Noël Tchani il faut eleka batia yango na basango oyo papa na biso asango ambongo papa mbongo aza komibunga abungi nzela cardinal ya mbongo ye ayebi makambo basango ba église catholique asala na Congo mpona bakoko na biso lelo bakoko na biso bakimbango basala ba 30 ans de prison c'est l'église catholique ba grand criminel oyo bakofuta l'état mbongo de milliards complicité ya bakoko na biso bakata maboko mpona caoutchouc c'est l'église catholique complice colonisation esclavagisme lelo babato nyonso tu oyo za komema bato na océan wana na Atlantique babato nyonso tu wana c'est l'église catholique oyo basala esclavagisme oyo lelo bakoko na biso batongi na Brésil kuna Brésil mobimba Haïti na Jamaïque ambongo ayebi te criminalité oyo église catholique asali na kati ya Congo wuta empire ya Congo babomi nano empire na biso babomi roi na biso babomi bato nyonso tu bakimpa vita église catholique moto esala makambo wana ba grand criminel ambongo aza kokota aza koboya ye président de la République azala Congolais toseka mbongo po kolandela nationalité na ye bato nyonso tu bandeko bakoboya loi ya Noël Tchani
l'année là y est bien bande ko comprendre que non des pères et des mères à congolais té so ka congolais à 50%. Pour mutu pela wa congolais 100% robo yango té net nga na robo yango té na robo yango ndeni papa na nga za muyombe mama na nga za muyombe donc na za 100% congolais na robo yango po nga na ko sepela président na biso za la congolais pour protéger nation na biso. Et ça normal. Donc, honorable Tsingi Pouloulou, c'est encouragé dans la génération Oyo. En tout cas, il faut qu'on félicite pour les députés à Kala. Parce que nous avons une loi à Boété. Pesi loi pour le Parlement à Banginaï. Mais Tsingi Pouloulou, félicitations. Noël Chani, Nzamba Pambolayo. Parce que vous avez une loi moko ezali que il faut to protéger ba territoire na biso pe pays na biso. Ba métis nyonso to moli to tandi wana. Baza ba congolais 100% c'est normal. Ba koza ba congolais na papier to na droit du sol abotamaka na Congo to papa na to mama na ye. C'est ça problème té mais pour na koza la président de la République il faut kaka ozala congolais de père et de mère. Il faut ba congolais to signer yango. Ceux ko buka parlement wana bandeko ba congolais faut ko buka yango. Biso awa na poto to ko telema loi wana il faut eleka. Président de la République Fachi Beto o ezali keke na yo, ezali tanayo, ngwende na yo appliquer ba loi Constitution à Congo, il faut qu'on change yango. Constitution de Zanango, Bosala yango na basala yango pardon na Afrique du Sud, il faut qu'on change yango parce que ba touti o bazaka na kati ya Sal City, ba falsifia makambo ebele, ba corrompa ba politicien congolais o amiyibi. Alors faut qu'on change ma solo. Loi ya Noël Chani fait kota makambo ebele za na constitution ya Congo, il faut qu'on change yango bozong sa constitution ndenge penze zalaka wana mboka na biso ko kenda avant pamba te ba métis nyonso to bozomona ba métis nyonso to batonde na Congo mbongo nyonso bazoka na Congo bakenda kotika ngona ba mboka na bango kengo adonda da kozwa mbongo toyoka tonga ba immeuble ya danger na Pologne. Batu nyonso tozomona Moïse Katumbi aza na ba millions de millions mais baklasake na arranger ba millionnaire te mais mbongo nyonso to Moïse Katumbi ta soza na Israël to na Italie soki pe mboka ni doki to na Afrique du Sud donc bango tout ba mbongo na bango kendaka kaka na ba mboka oyo soki mama naza mundele soki papa naza mundele apesa avantage kuna côté ya papa ya mundele to mama ya mundele alors biso ba congolais to timba ba politicien na biso pe bolongola ko banga wana boza ba péré il faut ko longola yango mais pourquoi pas bino moko bozoka ba mbongo boko tonga mboka na bino te so ngo tonga ba immeuble ya danze tonga ngo na mboka na yo ba cité ya danze ndenge bato musu bazo sala ba pays musu tela Sénégal ndenge bato mbongo ba Sénégalais bazo tonga Sénégal mais ba Congolais o ngai gouverneur Jantini Ngobila président na biso ya ACP atozwi mbongo tonga na kati ya Kinshasa o ministre o premier ministre Jean-Pierre Bemba ministre ya défense tonga na kati ya Gemena ou bien na kati ya mboka na yo yango esalaka fierté ya bapoliticien congolais bokotikala na histoire ata lobi bana na bino bakoya bakozala fier mais lelo tala bana bapoliticien mingi oyo bazalaka na deuxième république tofingaka bango mpo nini parce que batata na bango batika eloko te bakei kowela kosomba bandako na baafrique du sud kosala basociété bandeko bacongolais totelema toapuye loi ya Noël Chani eza loi moko ya malamu merci na Tsingi Pouloulou nzamba azala na yo abatela yo kotisa loi wana
pour parce que et protéger nation na biso RDC. Président de la République face à la Congolais, des pères et des mères, moi si naïe peut face à la Congolaise. Moi si à président de la République face à la PNA, 100% congolaise. Et ça normal. Et ça m'embête, mais en tout cas, privilège à Liboso, président de la République, Yemoro Tata Mokonzi, il faut à la gare, des pères et des mères. Ndenge comme en Afrique du Sud, sauter en Afrique du Sud, bon, on a depuis chute, il y a président de Mundele, nani Peter Bota, beaucoup remarqué que, bah, noir, bah, comment on le cas, na pouvoir. Bah, Sud-Africain, bah, Zulu, bango wana ka bazoleka donc eza na temps moko boye soki mundele akozonga un jour mais bandeko na nga banoir balobaki eza mboka na biso mabele na biso. Alors Paul Kagame mpona kosukisa azosala grave erreur na discours auto osala kolobaki ya solo Rwanda biso bakongole tobotola Rwanda eza lokuta bandeko tango empire Congo ebandaka ba peuple touti bazalaka te na Afrique centrale. Empire Congo et Salamaki. Empire Congo yango wana lelo ekabwani ekomi Angola, yango wana ekomi Gabon, ekomi Cameroun. Ba touti bazalaka te. Eza histoire tokobeta yango te na émission oyo, mais en bref car doza koyebisa bino ke Paul Kagame ba politicien congolais bozo koko maîtriser kolobela ete parce que tellement boye ba so makambo ba koko na bino te bo mi pesa mine makambo mindele ya ngomuli mindele bazo saka na biso na peuple congolais ayebi na histoire na ete tala ba église mabe ba tonse na commune na Lingwala par maçonnerie Rose Croix Maïkari bouddhiste nyonso tu etondi kuna ba jeune nyonso tu ba baby ba komi pressé ya kino luka vie bazo kende ba église wana parce que vous les politiciens bino pe bozali ko kende kuna bo bosani ki bokoko na bino Paul Kagame bazalaka te ti na 1400 ta mindele bango moko ba ye na 1482 Paul Kagame bazalaki te ba tuti bazalaka te histoire na bango soto bito tala yango ba tuti ba ye na année nini ba 1800 ba 1600 1700 mais déjà Congo déjà zalaka kala ba tuti ba ye koya na kati ya Rwanda ezalaka Congo parce que Rwanda biso akala o azaki na mbanza Congo azali kotinda batu bakile osaka ba échange bato ba ye koya kuna na mabele wana Rwanda mingi bazonga te babota wana yango basala libota wana ba utu o bazalaka kuna na Rwanda ce sont nos frères bandeko na biso mais Paul Kagame boya bandeko na biso te boza batuti yango bandeko doki ba Rwandais nde batu biso toko réclamer ba mabele pa na bango parce que bango nde tokabela bango tokokabela po parce que tant bakabola kango biso ba Congolais te bato pia bango mais ba mindele bakabola ngo na kanai. Donc il faut ministre de la défense to défendre mabele et puis to yeba nini un jour toko éduquer ba Rwandais batuti pour parce que trop c'est trop ba bomi ebele. Ba bomi ebele. Donc à bref bandeko ba Congolais to fongola miso to longola na makambo oyo ya faire Gola que son âme repose en paix Guy Gola faire Gola mes condoléances mutu nyonso tu basala na mokili abotamaka po akufa soki faire Gola akufeli leki aza mutu ya liboso te akufeli leki lokola aza musicien c'est vrai bato bakolanse ka bapierre epa na ye mutu abomi ye mais nana amonaki esika azoboma ye ndeko mpo obeta lisolo ya ndenge wana mpo ozala mpe na mutu meme ndeko na biso ndeko na nga noli ndenge ayambaki frère na ye wana eza bakestion kotuna te eza pasi mingi mpo na nini kotuna biloko ya ndenge wana famille ya bato mutu aza mpe kolela makasi ndenge wana
Jamais kowe kotuna ye yango. Vidéo la pe kowe kobima te. Yo moko pe ozala ba problème na famille na yo. Yo moko pe ta oso ba yebe ta dame na yo te. Makambo ekoma ebele, lelo na mokili bandeko faut faire attention, ba jeune ebele ba baby. Surtout biso ba Congolais. Balingi kisi ko simba yango bozo mona ba famille pe zo yokana te. Na ba famille o alingi yaza likolo afone muninga, o kuna alingi yazala kaka ndengwana. Yango bandeko toko yokana te, zale kenge camarade na yo bana na yo. Zale kenge luta niao. Famille o alingi yo olingi ye, so mona alingi yo te tika. Muninga alingi yo olingi, so alingi yo te tika. Biso ba Congolais, ti siko to comme na 21e siècle, tozaka ko comprendre te eloko ba bengi bolingo. Tozaka ko comprendre te ke mabele ba bundela rango. Ti lelo, c'est incroyable. Ba West Afrique talande ba ko bundela mabele na bango. Ba zo protéger mabele na bango. Mais biso na Congo central, miziki ko swanaka, ko salaka ba émission moko boko banda tongo ti lobby. Donc ça mawa mingi bande. To fongola misu loi Tchane Leka de père et de mère, président de la République. Merci mingina ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba. Vraiment en tout cas nzamba pambola yo. Minduke kwa na kati ya terrain na kati ya mboka. Jean-Claude Vwemba kundela etumba oyo bana Congo central baza kolela. Ba kotisi dossier tokotika yango te tokozonga nango tutu lobby makambo etali ba ngombe. Jean-Claude Vwemba zongo balobi se kenda yoza zongo zali mboka ya bakoko na yo ya batata na yo. Mais lelo balobi zongo mwa kuto lobeza te soko ke yo moko kuta mindele bato na ndenge batongi kuna ekomi ya bango. Do biso moko tozali kopesa mabele pa ya bapaya. Nzoka na Bible balobi na Deutéronome soko moni mupaya ye na mboka na yo zala mutu liboso kokamata mabanga kobamba ye pamba te oyebe eloko ayeli te. Bandeko na ngai kaka Bible bamindele baya nango yango kaka mutu za kotrape bango. Ye moko mupaya ye na mboka batu aye kobotola so batu mabele koyiba batu to fongwa mabandeko. Merci mingi, abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV. Ezaki abino ndeko Congo Alenga mona fumu kimbango. Tokutani bongo mbala sema émission masolo na biso en direct à Boko Kabayindo. Tokutani bongo mbala sema ingeta. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. Ouvrez la pub, ça, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Ouvrez la paix.